ukumi penza na Londres bamai wana nyonso uleki yangu na avion na lubi aeroport wana ya bangu kuna ikukanina oyo ya maya to oyo ya biso wana nzi nini aéroport tika papa tika aéroport oyo zoloba eza somo omoni mboka nokumisaka na mbanzangungu papa tika kasi tangisa ngo kamia koma mibale bambanzangungu mibale sikoyo nde aéroport nga moko kuto elekeli nga na ndimi te nga aéroport monene boye moyen te mpenza ya solo konga kutu na ndimaka te papa kenga nakokoma na bamboka oyo kasi mpo na nini kombo oyo opesanga kombo ya koko lere naza kokende kuna pena na eglise moko bayebisanga kombo na pesa na balien sikoyo kumbu nini bapesi yo bachangeaki kombo bapesanga kombo ya Palestine balobi mpo jésus krist abotamaki kuna nga so nazwi kombo wana nakozala delie yango pena na ndimi mpenza ko naza mpenza delie mpo bademarshe na ngai esimbi bien nakomi mpe bien papa zoba ya mwana kumbu oyo ngai na mama na yo tupesaki yo bulungudi yango yo mwana oyo ozali mayele te kumbu oyo tupesi yo bulungudi yango mpona ndako nzambe na bino basanzi yo kumbu mwana oyo azali zoba soki bongo mpo nini ozwi na yo kumbu ya jésus krist ofemine te yo okumi na kumbu ya Palestine nzambi mwana tala Palestine wana bato nyonso ti lelo oyo bayibi bitumba ebimaka kuna soki ozalaki mwana mayele nde ozwi na yo kumbu ya liba eza malamu pamba te kuna bango nyonso basalaka commerce lukuluke na Londres kuna kozala na ndao ya commerce mwana mais awande elambeli kaka eza ndenge mosusu linga na kopréféré vraiment naza mobali ngo na kozwa azala vraiment ka lokola osenge pa nzambe parce que oyo nga na lie awa bamare ya kuna bazosouffrir mpenza sebe mango oyebi ke mare ya koma koteka makala akokende soba makala kuna kote bakitoki mosi kuna aye koteka ngo na wenza selembao kasi te moyen de vivre ti ovivre ndenge mais on envoie quand même l'argent totina bongo bambongo ekokaa su te ya vie po mapasi kuna yango wana donc faut kosala tuke mare ya mpe aya kolia ata boye ndenge nga na lie semekeleli kozwa mobali ko mobali ezali likambo ya nzambe autrement basi mosusu bani basouffrir te mitwa bende
mobali ezali jusqu'à moi nzambe. La femme ne peut pas choisir et puis qu'elle tombe sur un bon mari. C'est difficile, hein? C'est Dieu qui fait ça. Bah, qui trouve un mari trouve le bonheur. Qui trouve une femme trouve le bonheur. Dès qu'il trouve une femme trouve le bonheur, dès qu'il trouve un mari. Mais si c'est lui qui trouve une femme trouve le bonheur. ça c'est pas réciproque. Ok. C'est vice versa. Ok, mais quand elle dit c'est lui qui trouve une femme trouve le bonheur. Non, et puis pendant là, c'est lui qui trouve un mari trouve le bonheur. C'est lui qui trouve un mari trouve le Tu as raison. Bon voilà. Au moins c'est ça. Choix à moi c'est ça. Tu peux tomber sur un mauvais mari à venir louer bébé. Et puis tu peux tomber sur une mauvaise femme à venir louer bébé. Choix il y a Véline des Anglais. Elle est tombée sur un mari splendide, superbe. Tu vois? Et à ça, la bien qu'elle n'est que tout ça pour vivre le support, et continuer. Et rien. Et quand même. Et même ma prise de position là, yo. Prise de position, c'est pourquoi je te dis que la petite vie en mangeant. Ma contact, ça peut changer aussi une femme, n'est-ce pas? La société comme elle peut aussi changer. N'est-ce pas ça, belle-sœur? Comment c'est comme ma maman réagit pour le béni? Dès la lobby que Bobé dit ça, et peut-être qu'on lit un peu ensemble. Ah, c'est les opposants qui exagèrent. Bon, ça va pas lire à côté, c'est mec. Ah, bon, conjoncture, tu vois, la guerre, les akunanano, les frapper, puis batouming, peut-être ma autorité, il a besoin de ça, trop, mais ma guerre peut déranger. Avant, il y a un petit peu passe, ma casse, je pense, hein. Bon, mais de toutes les façons, le problème à Maria, c'est n'est pas eu. Ça a un problème. Ils sont là, moi, c'est un Canada. Mais là où il y a l'amour, la victoire finit toujours par triompher. Tu comprends? Dans l'amour, c'est le comme ça dans la beauté. Il y a un effort amoureux dans toutes les circonstances de la vie. N'est-ce pas, chérie? Non, bien. Alors, nous sommes un grand homme, peut-être. Bon, moi, c'est que tu discuter, tu as convaincre. Convaincre, la débloquer la situation. L'argent est parti, billet, papa. Tu es là. Un équilibre. Alors, pour la Maria, on va faire tout ça pour nous. L'économie à qui on va économiser le pays à ça, on va mettre l'argent à côté, comme ça, tout pour bien ça. Je trouve, n'est-ce pas, chérie? Si. L'économie, il y a ni les mots sur ça là. Quand nous voyons la photo, nous pensons à l'économie. On commence à aller pour la mariage de sous. Hein? Tout ça, Nini? Quand nous voyons la photo, on va faire l'économie. Mais tu rigoles, toi? Comment? Mais l'économie, tout ça, on a fait des économies. Tout le ticket, c'est grâce à ça.